bana na ye. Kino basi na kitu tena kaba. Maman, pardon. Excusez-moi, papa. Je fais en direct parce que j'ai pas votre temps. Bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO, vous allez pour la biseau. Vraiment, la famille, c'est avec douleur, avec crainte. Pas si na motema, na ebite son alobanini. J'espère que vous avez total vidéo oyo. Total qui en bandi kolanga. Vous voyez que vraiment tant que total en golo bibiso nyonso. Ça fait très mal. Et ça li penza pasi. Ya mwana to senga kitu ya nanu. Komeka ko sala analyse par rapport à makambo depuis bandi et bandeli. Kino lelo yo est commis presque à la fin. Tout le monde déjà bembe et Kissina Kinshasa. Alors tout le monde y réaction à la brine. Bandeko. La brine a minute oyo a sali dépression. La brine a minute oyo azoko kate bandeko langai. La brine a minute oyo to yebite nzambe kaka sunga. Alors biso ba auto mesana ko panta sang bandeko langa to ye vraiment pona ko meka koloba. Parce que ça fait très mal. Lisolo oyo ya papa na biso Jani o atiki biso bandeko langa. Il faut interpeller biso nyonso. Surtout biso tozana ba foyer, ba couple surtout. Et puis na ba op bazoluka ba kota na libala. Il faut penser et interpeller biso et ça et le comme quoi ya blague et c'est le mot vraiment il y a qu'on prendre en considération bande kolanga. Ndeka na lobi na bino la brine azali susu bien te. La brune azali susu bien te la famille. Histoire où ça lui passe. La famille, j'espère que tout le monde vraiment lié la brune à l'élite. On a rectifié l'eau moko parce que batu balobi que la brune batu ba obligé à fukama pour singa pardon. Yango bomoni na vu vidéo na tie yango penza pour que tout tala bien avant que ngana loba na baksa maloba sur ça. Badeko to moni biso sur vidéo on a très bien. Et ça vidéo mon côté montage ou ce qui dit non. Vidéo on a montage té et ça vidéo mon ko penza o izo mona na ke et salami. Et puis niveau où la brune a leli et là ça vraiment que aza la douleur, qu'on la choc, qu'on la passe. La famille, pourquoi tu as comme tu n'as niveau haut? Pourquoi tu as comme tu n'as niveau haut? On dit qu'on a biso
Janine na la brune bakomi nango. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi la famille être si méchant comme ça? Konyo ko la ndeko na yo. Omi bengi ke nga na linga mwasi na ngai. Nga na linga mobali na ngai. Na ba genre comportement boy. Et la famille. Na ba genre comportement boy. Pourquoi tout ça? Ko la brune azoko kate charge. Et quitter lié. Tilo ya likambo. Et quitter les bandeko na nga. Bandeko tango to sala ba partenaire na biso mabe. To ye ba pe conséquence. Tango zo nyokola muninga na kati ya couple. Omi moni ke yondo za danger. Omi moni ke yondo koki. Yondo fo nyokola ye po yondo za mobile to za mwasi. Yaya. Ikam nyoso izaka me bande pe suka nango. To balanaka po to bomana te. To balanaka po to continuer vie ensemble. Ti liwa e kabola biso. Mais liwa ko kabola biso na ndenge ya boite ndenge salami epandi ko na biso Jani Fai. E bongi muta kufa liwa na ye onzamba lingi. Onzamba permettre. Oui. To koki koloba ke la brune a kufi bongo nzambe nda permettre oui. Nzambe nda permettre mais eza na baliwa mususu to précipitera batu liwa. Nandeti oeleki eza lokola ba précipiter la brune liwa. Et ba précipiter Jani pardon liwa. Oyo akala kité. Ozomona akala kité. En tout cas, tokoki ko marcher ba moti na likambo oyo et comme ndeko na biso la brune il Jani Fai. Tokoki ko marcher ba moti la famille mais acte o la brune a sali et sali passe bandeko langa. Je vous dis, la brune a sali dépression. Je vous dis, la brune a zoko kali susuti. La brune a tikali na fardeau moko impossible à la famille. A tikali na fardeau moko impossible. La brune a zoko kali susuti. A zoko kali susuti. Yaya, et la facilité. Mobile bozaki nae. Akufi baboy omona ebembe na ye. Baboy omona ebembe na ye bandeko langa eza facilité. Donc eza facilité pour boboti bana na kati. Pour dire que ata ko sokola o ba osokolo te. Ozomona. Batu ba oloba pona yo non seulement famille ya mobali mais na batu mususu bazoloba. C'est pas facile. C'est pas facile bah, la famille. Alors, les Cambodgiens étaient habissés. N'a qui passe bande kolanga ko sala vidéo avec douleur. Avec douleur na koki kutu ko sala yango live. Te poso na fait live na kokati. Na kokati to mona na kaboybo mona nga na koko supporter te. Yango na bombami devant écran. Bande kolanga qui passe makasi ton la brune azo lela afukami. Na nyonso oto saki ba vidéo na salaki na ona lobaki na condamnaki en tout cas to limbisa moi sur la famille. En tout cas la famille to limbisa moi si oyo to limbisa e to tika nzambe a juger to tika nzambe azwisika. La brune ndanga olela wana olela avec douleur. Moutatindi la brune senga pardon te ye moko moutatindi pas fouka mate. Ye moko a sentir douleur à likambu. Ando mon ba ventir mais comme penda a solo mon père que oui janya kei a comme ko raisonner. Conscience na ezongi. Conscience na sali. Bandeko. Pona nini koluka konyokola muninga na couple yo papa yo mama bandeko nanga bala brine ya mibali pe bazali ezaka la brine na mwasi te ya mibali pe bazali
Oh ba onyokola pe basi bazali. Onyokolo kaka pene okufa. Mibali wana pe bazali. Alors, tolobela basi tolobela pe mibali. Oh bozana pona ko nyokola partenaire na yo. Nzamba o jije bino. Histoire la brine était à bino. C'est vrai. La brune a nyokwa mipe. La brune a qui n'a pas regret. La brune a qui pena ma kobanga moko bowe quelqu'un qui est pas Jani. Parce qu'il y a une déconnexion Jani pas tamboulé malamti. Histoire à Jani, il faut être à battre belé. En tout cas, moi, à mobile, à côté, à matin, histoire à Jani, c'est qu'à moutouté. C'est qu'à ebin zambete. A yoka pe lisola nzambete. Moutou a yoka lisola nzambe. Moutou a ebin zambe. Histoire à Jani était aïe. Soka zaki kabanda ko tambola mabe. Était ma casse parce qu'on y habite. Motema oezaka sanduku. Le nom de la brune a condamné c'est parce que mouta koufi. Mais azaki pe mouto a souffert qui peut-être auprès à Jani. Yangona bande ko totika osama be. Totika osama be. Tia ko mema muninga na liwa eza kitoko te. Eza kitoko te. Oza wana bwana mwasi na ndaku. Yoka via mobulu. Vi mabe. Ofa souffrir mwasi na yo. Oza na mobile na ndaku. Via mobulu. Ofa souffrir mobile na yo. C'est pas bon. Ya kitoko te nzamba monaka. Nzambe akondanaka na mariage. Muto abandaka. Kosa mninga mabe surtout adulteur. Muto abandaka yango. En tout cas, nzamba kondanaka mutuana. Na mariage muto abandaka mabe. Nzambe vraiment achaka misu na likolo mutuana. Parce que mariage est loko nzambe alpona. Et c'est loko nzambe tanga sangisi bino aliboza bomoko. C'est vrai. Tokolobaki la brine. Babala na kina janite. Oui, wana biso batamokili. Mais union wana basaki de bana bazaki na kati. Bana bazaki na kati bandiko nanga bakosa biso te. Alors, bisika bana bazali, nzambe déjà azo veiller sur couple wana. Azo veiller sur foyer wana. Alors yo o kozano linka ko nyokola muninga. O sale mabe. O pese pasi. Pasi mobe e ko vanda après et causer ba problème et meme na liwa. Nzamba omona yo. Nzamba omona la famille. Tout tika comportement o ezaki to côté na ba couple. Na vraiment ko lobela ba couple. En tout cas, histoire lenga na beta langa ngote poto moni na sur les réseaux sociaux mais na ko chama lobala nga pona ko lobela parce que makambo ezo sama na ba couple ebele o eza ko bombama to ebité. Makambo ezo sama bandeko langa. Et na bato ba vivre makambo na moment on est dans lo babo. Et na bato pe bele ba vivre en penza. Ba vivre en bazana ba douleur. Tant peu ko le capé à la brune ko le capé à Jani. Bato ba vivre makambo. Alors ba couple nyonso totika to banga nzambe. Totika comportement oyo. Ce que Monique Olingino sous mobile wana te, c'est mieux beau kabwana à l'amiable. Moutouna mutake ko sa vie na e. So po mono Olingino mwasi wana te, Olingeli sous te, c'est mieux. Bo luka terrain d'attente, bo kabwana. Po bana na boboti, bana posa omona papa na bango, bana posa omona mama na bango. À quoi bon? Ya ko nyokola muninga moko, akufa. Bana on batika orphelin de père ou de mère. C'est pas gentil. C'est pas gentil la famille. C'est pas gentil. Mabala comment na ngoka bongo ka ba comment ko vivre na mabala. Bazana ba problème la kati ba mabala na bango. Ba kimeza ka na mabala te. Oh libala te sika esengo. Mais le libala comment oh ache mutu koto. Oh abalole longi koto. Pourquoi tout ça? Bah tu vas comme qu'on vivre na libala na ba hypocrisie. Libala so ba bimbo moni bango. Oui, baza pena libala malambo kumisi.
Mais na kati ya ndako bato bazo vivre makambo ya mabe. Na kati ya ndako les gens souffrent. Basi bazo nyokwama. Mibali bazo nyokwama. Pourquoi tout ça? La famille, pourquoi tout ça? Et l'oko nini o bas et si la raté pe l'oko nini babongisa ate. Et l'oko leki dialogue ezate. So moni muninga na mabe, vandi se sola na ye. Amoka yoka te, me akoluka. Kosele makambo be na se. Et soit kabandi kolanga isala apasi. Choc et aka malembe au fur et à mesure où ça muninga mabe. Awazwaka ba choc muteme elemba. Au comprend te boza bien mais muninga kufi. Pour ani ba choc coaché tellement mingi. La famille tout sosola. Pepe congolais tout sosola. Tous amité mamalamu. Histoire à Jani était à biso. Histoire pena papa so Jani était à biso. Vraiment merci beaucoup la famille. Non qui passe tous s'abonner.